mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat tosigna topesanaka bainformation boye nde ezalaka mpona boyebaka nini ekoleka na mboka na bino. Dossier ya Rossi Mukendi Chimanga toyebisaki bino que c'est reporté à une date ultérieure parce que ba formalité mususu ifalaki basala yango po ezaka problème ya place te ya ko exposer te ezape na problème ya place ya kokunda yango ba avocat c'était prévu bakutana na famille na ba Félix mais lobby ba avocat bakendai kokutana na comité laïque de coordination CLC ba sololi bakoya kokutana na famille. Ce n'est qu'après que la famille va devoir nous donner l'information sur la date précise na endroit précis oyo Rossi a kokundama mais oyo tozwaki pour une exposition ezao wana toyebisaki bino ndenge ezaleli bo comprendre kaka eza bembe ya makambo ndenge yaka ekubima ekoma lokola ya Tshisekedi banose akoya te ti lelo yango bomoni commission batiaka en place même pas un pas basali ezandenge wa depuis qu'on a mis la commission en place ezo kanate la même chose aussi pour na Rossi bo comprendre moi tâtonnement wana c'est par rapport ya ba changement à tout moment ba koloba boye bon misusu ye ko salema ainsi de suite. Je pense que c'est ça. Dossier misusu bande konangai Fatou Bensouda a clôturé ses journées na Kinshasa. Alobi que ceux qui justice en mboka ekosala musala te 7 pays akosala musala pour na ko rétablir ba victime na ba droit na bango. Mais bande commission soupe va se poser la question. Donc ce pays selon Fatou Bensouda a évité que zana ba makambo belé ya makasi salimaka. Du côté gouvernement, bala kisi bango ke biso to travaillaka bien as ce pays pambate aussi to livré bana na biso belé. Le premier client de la Cour pénale internationale to pesa bango bakenda kuna. Alors, est-ce que yango bako sala que le reste il faut que bosana parce que ba wana basi bakenda? C'est une question que plusieurs personnes se posent, surtout dans ma proche autozomona ba makamuninge zokende na ba tension. Et aujourd'hui, comité laïque de coordination bazongeli makambu ya ba manifestation. Comment ça va se passer? Comment la police va se comporter? Comment les autorités vont se comporter? Makambu ya levé, il y a décision oyo, il y a copé qui ça va rassemblement politique de l'opposition des mouvements citoyens et que ça les mandengeni. On va voir ce qui va arriver. Mais pendant ce temps, il y a quand même les gens qui ont été arrêtés pour des manifestations. Il y a le carbone, il y a des mouvements citoyens qui sont arrêtés depuis plusieurs mois. Bazawana, Bakuta Nakana Justé, Bayabanini Basala, ainsi de suite. Et au même moment, les Anaba Obazo Kangama, pour un message Facebook. Kaka message Facebook, bon, yo vandi peut-être. Ou éviter nous salo sali message na yo makasi pomper bato. Tango zo tinde la bato message, il faut y avoir conséquences sur ya ba message wana. Na Congo. Conséquences na ngwezani. Ezaya ke mutu wana bakoko ya na ye pa ba bureau de soit bato renseignement, aba message wana tinde na boloko. Etindi la prison. C'est là que j'ai dit hier, bato balobi liberté de la presse auto commémorer lobby. Bamzo balobi ezaya solo il y a la liberté ainsi de suite. Je leur ai dit mais attendez, il faut faire attention. Tango bozolo baki a la liberté wana. Nous avons épée Damoclès sur nos têtes. Épée wana ezani, une loi qui vous dit que même si la situation est vraie, dossier aux alliés ko aborder ezaya solo. Balobi mutu boya yibi yo journaliste oleki olobi yango ayibi mutu wana ke kofunda yo allez yo bakangi yo pour l'invitation dommageable. En tout cas je n'ai jamais compris cette histoire. Mais tangu bango bazozwa la police ministère à l'intérieur bakozwa bavandisi batu sans tenir compte ya présomption d'innocence bavandisi bango babengi ba caméra bo filmer bango oyo nde abomaki mutu avant la décision de la justice.
Nalingi bo comprendre comment nous fonctionnons dans le pays oyo. Yango wazo sepela, il n'y a pas d'imputation dommageable. Ceux qui va sepela nango imputation dommageable lié. Bakangi batu. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Bavandi si bango parce que pour raison d'enquête, bako kanga batu bikangela. Mais bavandi si bango babengi c'est un OPJ. Parce que la police, ils ont la compétence, ils ont la qualité d'OPJ. Na bakena justice te, babengi ba cameraman. Boya bo fili. Oyo nda bomaki muntu wana boyoka ki boye boye. Yeye. Bon, oyo nda violaki. Yeye. Oyo nda salaki boye. To filmer biso ba média. To filmer to lekisi. Voilà, to ça il fait commentaire. Muntu oyo yebaki, muntu oyo violaki, ainsi de suite, sans utiliser les conditionnels. Ça part dans les médias. Bato wana bakena justice. Juge atali a l'obitaire. Muntu oyo yebi likambo wana te. Azaki ka moleki nzela. Muntu wana azana basi azana bana azana famille. Imagine yese kenda que ye muntu a violaki pendant que c'est pas lui. Imagine yese kenda que ye muntu a yibaki pendant que c'est pas lui. Tout le monde n'a jamais réparé préjudice balaki sipe bato babengi ba média balobi maman voilà muntu to kosela ke likambo justice et lobibo ezalaka te. Kuna imputation dommageable ezate. Mais si les journalistes dénoncent, voilà comment nous vivons à Kaka. Nous sommes là. Les gens peuvent prétendre qu'on est vraiment en liberté, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas en liberté. Les lots qu'on paie, ça se trouve d'informations. Il faut qu'on paie les informations anonymes. D'informations. Et puis, dans notre pays, ce qui est curieux, tant que vous pressez, le parquet ne cherche pas à collander la likambouana balobi, bango baluka ka infraction. Bazon luka infraction kaka na oyo abimisi likambouana. Qu'est-ce qui se passe? Et comment nous allons travailler? Lobby to commémorer, to kekuna to saliba débat sur makambo belé belé. Mais il y a un problème là. Et comme ils sont qui au matin à plateau, aujourd'hui tout na sko na lobanine, na pèse information nini, na pèse lango nini, parce que les ana bato bazo landela. Surtout nous qui sommes sous surveillance judiciaire. Ndenge na kolo babo soki na silisi mission na kamati nzela na ke parquet. Soki na wuti parquet na kamati nzela na ke UNPC. Kosam. Musala na koma yango wana. Donc ok parquet, ok UNPC, ozonyo ok parquet, ok. Donc musala yango wana. Même pour donner ces informations, c'est vraiment un grand sacrifice au point où des fois je ne dors pas pour na koluke la cabine d'information na ko pesa na ko informer bino nini. C'est compliqué. Donc ça la bonne. Les ambo cannabis. Deuxième sous bande konanga na yel sakibino. Et ça quelques minutes d'information, de réflexion, d'analyse, de vérité aussi. Na lingi to sala mo analyse. Deuxième mandat à Joseph Kabila et ceci. Débat Zaya que qui sera le dauphin de Joseph Kabila? Si lelo mutuana zoe banate. Et kobima et cause la matata. Tema balobi te matata leki matata. O e cause la oben minaku nzala nzoko. Babite est-ce que oben minaku a koti ko remplacer ye? Bamzo balobi te cause la Némi Moulania, directeur de cabinet. Bamzo balobité, et quand tu causes à la naine, Bazali tâtonné, on ne sait pas. Mais toi qui kaka, bati le quoi bien lobby. Toute décision qui sera prise sans nous, on ne va pas s'engager, on ne va pas l'accepter. Toi dit qu'il y a quelque chose là. Où est l'équipe? On va sentir que dauphin a ligné bima et que peut-être Moutou Oya Yokanakana été. Mais tant que tu as en pratique, partout comment on a bon, telle cérémonie, les chefs de l'État représentés par le vice-premier ministre en charge de transport et de communication, José Makila Soumanda. Baken na makambo forêt, na Brazzaville, al.
c'est José Makila. Bakende Boye, qui représente le chef de l'État, c'est José Makila. Mais tant qu'il y a lancement, il y a des travaux, il y a un regard. Total Boye, Bato, Bazalaki, Nzinga, Nzinga, et qui applaudissait plus, ce sont les trois opposants, entre guillemets. José Makila Soumanda. Eux, a lobby que les autres confirmaient que Joseph Kabila est le vrai Sissabi Bimbo. Vietibas, Bruno Chibalanzenza. Premier ministre. Joseph Olengankoi. Président Yasensa. Bango soki otali na image wana bango ne bazali ko beta maboko makasi ko beta maboko makasi yo baloba. Mais tango zonga mwa muke na sima bango wana nde bazalaki lisusu trop dur. Dur nanani na régime. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est parce qu'ils se sont retrouvés dedans ou c'est comment? Mais conséquence de l'incident au Salemi. Et zatangu Joseph Olengankoi na Tchibala bazoboya kopesa na mbote devant la caméra. Et yako inde la bango. Oyo Bible lobi ke bokoya nzela moko boko panza na zela sambo. Nini esali lelo ke bao bakendaki ke bango nde vrai rassemblement, bango mutu basala général, bango tango babandaka politique. Bon, mutu moko te abotama na mboka oyo. D'ailleurs bango babanda vamba Lumumba ainsi de suite. Bakende kobebana. Baweli nini? La trahison a ses conséquences. Maintenant yango wana bande konanga. Tokomituna, est-ce que Joseph Kabila moni que au sein de sa majorité Mutokoki ko remplacer yete aza Mutokoki ko remplacer ye azate to akomi ko luka peut-être dauphin na kati ya ba oyo ba utaki opposition. Ça pose problème. C'est la réflexion. Parce que la plupart de la manifestation, Tokokati Komona, le chef de l'État représenté par Obemina Kunzalanzo, président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État représenté par Nani Moussous. Némi Moulania, son directeur de cabinet. Le chef de l'État représenté par Ramazani Shadari, par Mova Sakani. Mais Tobandi Komona, mingi, même Bruno Chibalanzini. Atikala jamais Komona que la qualité n'a pas Premier ministre. Exactement. Quand il y a qui bande comme sous, selon d'autres sources, Tata wana komi kolukata, balongolata kolongolaye comme ça va passer l'indemnité naye. Akepe mana États-Unis, ici ka famille est comment? Tatango tata nani? Ah, pardon. Na ligne makambu ya imputation dommageable à. C'est ça la question, bande konanga. Mais entre-temps, tozali komi tout na sauté élection ko salemate. Audit et affiché électoral et ligne banda chigo. Pendant que la loi sur la répartition des sièges est votamée, et votamée wana les verbes qu'on voté na sgo na lingal na passé sgo ne et votamée et votamée. Alors et votamée verbe voter na lingal ce qu'on a passé et votamée. La loi sur la répartition des sièges et c'est votamaki. Si vous avez un verbe, ce qu'on est zoé. Bolam paye à l'ingala yangoa. Et quand tu as bien en français. Et votamaki. Et votamé. Baderanjaki. Baderanjaka. Vous comprenez? Bavolaki. Bavolé. Donc, aux hommes. Tant que cette loi-là a déjà voté sur la répartition des sièges, mais audit et affiché électoral, ce qui est Salemi, qu'est-ce qui va se passer? Au cas où, va revoir
à la baisse le nombre des électeurs ou encore le contraire et comme ça les mandés. Pourquoi on a placé la charrue devant le bœuf? Il y a un autre comité, les autres débats, machine et kokende to et kokende te. Bako voter par machine, to par machine te. Corneille nanga lobby, machine ou rien. Soki boboyi machine, nous allons pour 2021. Soki bondimi machine, nous allons pour le 23 décembre. Mais le 23 décembre, toko c'est le ministère intérieur, liste ya ba parti politique, ils ont mis la poigne. Trop de conflits, trop de problèmes. Ils ont un peu, moi ma kamouana, il faut total parce que et que ça les mandenge ni ne. C'est un peu compliqué cette question. Et pendant ce temps, la dynamique persiste et signe. Transition sans Kabila. Maintenant, on se pose aussi la question. Transition au Bandakan, pour na Esukakan, pour na Maponomie Salemakan. Selon l'élection, Oyo, organisée par le professeur Jean Bell, c'était Cardinal Mosengo qui a été voté comme administrateur Yakokamba Transition. Comment ça va se passer? Voilà, bande konangai, ils avaient moins réflexion. Tozalaki komituna na oyo ba question. Tozalaki komituna par rapport à l'actualité au Tozanam. Na senga ki merci lobby na bande konyo surtout on va soutenaka mwana oyo a zika kana site parce que a subisaki verbe subir et sugo. Hein? A subisaki. Hein? A subi cette opération na Yambalami Balé. Ça s'est bien passé, bien que soit qui bango 2 heures de temps. Merci na bandeko tout. Oka Kambela na biso pour assister cette famille là. C'est grâce et assistance na bino de Saline. Et chaque fois tu pèses sa cabine, merci. Bandeko nanga ya Londres. Topesa kabino merci bandeko nanga ya Poto Mobimba, bandeko ya États-Unis, bandeko ya Asie, bandeko ya Océanie, bandeko ya Amérique dans son ensemble, parce que chaque fois que tobele la cabino botika la tranquillité réaction na bino et salema, alors que vina bino na Poto ezavi ya calcul. Et ça, ce n'est pas comme en Afrique où on improvise tout. Ceux qui m'ont sans rendez-vous, c'est une surprise agréable. Il y a bien une chose à caler, naba misala, naba mwambongo, il faut que ça la n'engeni. Quand vous improvisez quelque chose, ça perturbe les calculs. Et je les ai toujours dit merci. Parce que vous perturbez vos calculs. Pour la bande konabino, pour la makambu ya Congo. Yango pe na lobaki na bino kala mingi te soki maman Pauline Lumumba confirmé tokopesa bino numéro compte. C'est pour éviter, c'est pour nous permettre que chaque fois que nous avons un problème tobanda kosangi saka oyo atindi 100 oyo atindi 200. Mais si nous avons une caisse, on peut débloquer cet argent to sali le communen à moindre coût. Voilà l'objectif. On va y arriver avec ceux qui voudront. Ce qui peut bomoni tozowele la yangote, c'est parce que tozo considérer que makambu fouez à la sérieux pour les makambu tozo projeté pour na éthique à la de génération en génération. Yango tozo kende nango malembe sinon toka qui peut commencer déjà. Bochaka déjà mbongo. Hein? Tozo sala eloko oyo ko vanda et ko permettre que batu soki batie mbongo na bango bazala sûr que mbongo et ko zala na poche ya individu. Voilà pourquoi démarche wana ko kende malembe. Yango toko pesa merci na papa Pierrot na Irlande, papa Odimba na Suisse, maman Tina na Norvège, merci na maman Blandine na Suisse. Merci na maman Perpétue na Londres. Topesa merci na monsieur l'abbé na Allemagne.
Merci beaucoup na papa Banana Adrien na France. Toujours pesa merci na maman Alexandrine na France. Merci na Imbattable Toura Mboma Oyo Azali na Paris. Je dois vous dire merci. Merci na maman Pauline. Merci na bino nyonso tout pour la détermination pour que te faire aboutir processus Oyo. Vous le méritez. Vous le méritez. Merci na bino nyonso tout parce que on va se battre jusqu'à ce que tu commettre structure en place. Bato bakoye ba kombo ni ko porter numéro ya compte kozala nini, ça va permettre à ce que chaque fois Congolais tchak 1 euro, 1 dollar par mois. Si nous sommes à 1 million, nous avons 1 million de dollars. On ne va pas chercher à dépendre et pas moutou mon côté. Chaque fois qu'il y aura des problèmes, nous allons les résoudre nous-mêmes. Merci Nabino surtout pour la confiance. Yango toko zelisa kabino. Je pense que Kalate, Maman Pauline a kobenga biso que makambo esili, so que sili totie yango na disposition na bino. Eh ben, à vous de contribuer. Avant tozaki kolobela makambo ya diaspora, mais awa ba kobenga biso na bakatako, ba nyama, bazobenga biso na aru, batutu balingi ba participer. Merci, bande konangai, botika la brancher parce que zaka musala, to monani lobby, to kopesa bino rapport de ce qui va se passer à l'UNPC, et puis on va continuer. Merci. Yomo to swingo lu ya koyoka nsembo yo 2018 pesa melio Rite tambwe soa josulu wasunele na luwasu moya dobine la Yesu Simba nga Jezi Simba nga nkolo Simba nga papa Simba nga Jehova Papa na kweyate Papa nga na kweyate Banguna basanga niliboge kwa babu manga Obali ya kimanga inabotakate Munganga alobinga na kobongate Anoko bapandelinga na kobalate Simba nga papa, Simba nga Jehova Simba nga kole, Simba nga yaya Papa na kweyate Papa nga na kweyate Banguna basanga niliboge kwa babu manga Baninga bazobalanga na zobalate Baninga babotanga na zobotate Baninga bazobikanga na zobikate Babela Yesu Babela babela Yesu Babela Yesu Babela Yesu Babela Yesu bakoma na mbongo Babela Yesu Babela Yesu bazwami kanda Babela Yesu Ale tango bakomina bongo bazini kana bakimi Yesu yo Bawanga ni Yesu yo Luka 17, 11 à 19 Banimi entere Kotikala na soni Babela Yesu Babela Yesu Babela Yesu Babela Yesu Kaka mwakonde mutu azongaki alingaka baoba zongela kani Babela Yesu babota mapasa Babela Yesu aletango bati nyonso babuti mapasa bakimi Yesu yo babangani Yesu yo oyo bazongela kaye ekoko mibato ya mabaye ebo ya kinetere Benda freno yo, alingaka kosambela te Benda mamoyo, alingi makambo anzambe te Tuko benda Nanga kati mzike bien bilke kitoko boyoko Biza kitoko, to bandela ko Papa nga yana banda koyemba Obanda koyemba, isa mabete kuyembela nzambe mwana na Te papa miziki ote miziki wana Miziki nini di susu Kasi miziki obaliaka bantu te
O bazala ke bele wana balia bato musique butu ya mboto mboto. O balia na bango na bango. Te vienga Dios mwana nzamba alobaka bongo te. To benda bango kati na kolo poso ki moko abongwani na lole za feti. To benda bango na kati na kolo. Eza bien petit loko bimisi bango na mkwasa. Ale soko na benda bango di. Benda 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 benda. Benda bakuluna bakoma kosalela nzambe. Tote ya banganga bakoma kosalela nzambe. Tosengi ba Kristu batika ba doctrine pamba. Ndeko benda benda. Mama Pasteur Kaiba Geneviève de l'église de Metepe na Ngiringiri. Zamba pambola yo.